Là tu dis que comme on a yeli moité. Pas ces années on basa na sima na nyoso mono ba na passe. Passe na mitema. Mais pas mon razali ayi bango. Je suis combattu. Bato oyo mususu ozana ba makoki ozana ba mbongo na yo. Tamu de razali ki ba ko lobelo ko mongo de tamu de la kufi. Allez, comment combattre? Bandit déjà. Et bandit déjà. Oh, et ok, né. Banco de Sorodio, on va bandoki. 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 Bamso va spéculer, va venir ngana ba pesinga $2000 pour na matanga na liango. Na liango. Ba to ka ki on paye moi 3 sur lia ki pena. Na yebite ba on na liango na molimo na yebite na musuni boye. Ba ba corrompa ki yo pour matanga va le la on anjilité ke ne libanda. Est-ce que ça te na batongo ba ba leza na njili za na njili taba kenena africaine bataille nationale munene wana bataille organisée avec on taba yiba ah bien ça on sait que na njili ngeza mobulu expliquer non ba na poto ba talozani bon amukola buzoba pona nga amukola buzoba nani wana tata moko boye kaka so sa mbongo na tata moko bono tanga na kombote mais bisika fandi ye moka miyebi ozomona soit dit ça zo linga sala groupe so pas sali so pas zo linga sala groupe Lisboy. Siko azaka déjà na groupe na eza pe na kombo nango pourquoi linga ka zwaka kombo ya biso asala kaka eza siko ni on est ba keto ba jalousie eza poani do ya sepela ina ne présent so kufaki a sepeli tant amoni ya kufi amoni ke bon loko akufi ngana so siko kombo na salela ngo na moni ki bokondo myozo ba ki on a kokati po na bando diriger Lisboy bana 2000 net donc na seli 19 ans na diriger na ni théâtre. Et l'on a mon bureau et puis l'on est sauvé tout comme la batiage. Donc et l'on go bon na Lisboa ezate. Lisboa ngam na on va payer na voyager. Tony ba pesi ni ba harmonie ba pesi ni ba ngopé ba diriger groupe ba ko. Wanda zoba amukola buzoba tata zoba abanda rankin banda kala na njili amona teke futa ke ba finga ke kaka. Abanda rankin banda kala akolemba tatika po dia sa koli apela mbongo ti baba kumisa mbongo debriande mbongo ezalaka ya tata na bango ya yete ayiba mbongo tata na bango ya zono ka biso nyonso ya ka papa lo ka biso ba orphelin tam susu to legaki na télé to legaki na émission to lobaki to luka mutako boko la biso to luka mutako soutenir biso comme ça na place ozwaka moko na place ça ya ka ozwa biso nyonso ko papa ya kaka tobengi oyaka ozwa biso nyonso soko ozwa penga na yebite mais yaka ka ozwa biso banda na président Gaou si na mwana ntuka na biso yaka zwaka biso nyonso tata ngo bozolo ba wana nga panza bino c'est qui ka tata wana ka wa panza ka wana yeka wana papa mukola ni ko se respecter te pesa nzoto no respect ba peso pe respect ba mike ba banga yo oza mukolo tiska no ki mukolo tata mukolo la na ba kwiti nde a to sisi mes awa likamusu ye ke bana poto bokolanda bagagi moto zo sala siko na compte ya Lisboy e banoya na poto bozela na to yebisa bino bien beto na confirmation suka to mona na ndenge batango ba bana na Lisboy yango pour ce Lisboy za 2 to potana to potana nda to zoloko ta papier elengi ya Congo Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là au bangate. Donc maman, utiliser un produit, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate. Au bangate, dernière chance ya pour sonayo et ça na Grâce Beauté. Tout ça là comme produit naturel
à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour mandef to réparer capé ba bouton ya mandef. Ba mama toza wana pour arranger poso pour couper sa uniformité. Kolongola banduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow! Lindo bol pe ko craquer makasi weko mutoni ngisangana bopete saya mado ngadasha ise mado te ya mado baki na sala la kapomade pomade awatoza na sala la kayango pona kovimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ya kibomwasi mobali ameka pe akangama Tantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilogie koma biso lokola sima ya gorille batache epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batache nyonso mpe ekosila yo. Merci maman. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte. Et sali pour la bato nyonso tu mwasi mobile ozala pembe to moyindo yango ekoagiste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza papa olela nini yango mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epuis endurance ya kibobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo loyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet, ligne 4. Code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les à Maman Nicole. Mesdames et messieurs, merci. Toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Mathieu Boncher avec votre émission PC La Plus Plus ici au quartier d'Izinjili. Donc, Lelo, Toyokolela, Nabato Balela, Nabiso, artiste et comédien Mundouiri, Atika Kibiso. Lelo, eza journée, Mounene, il y a 40 jours, mais c'est Salami. Et tous en bande de Belé, de Bomon Balati uniforme, Vegaou, Atika responsable numéro 1 à groupe Lisboy. Yeyo international donc Solana et Toeba et les Kinengenini malgré ton commis en retard mais c'est Silime Vega Oboni Moké Tata Maramunio sur les Giboni en tout cas les qui toko po to mona ega ke biso fa to bana musala po to bana musala lendi to mona ki photo banda na mes action de grâce oyo pesa to pesa merci na nzambe akela biso na maimanso Mundouiri asalaki malamu na groupe pe na maimanso asalaki malamu na paroisse Saint-Agnès pour qui dirigeant paroisse ya chorale yango na to pesi nzambe merci po bamsu ba ali awa bayebaki pe théâtre te bayebaki kosala te mais bakomosala théâtre malamu bazape na kata Lisboy bana biso po na mayela nani ya Mundouiri nana ko bamusu ba bimi bayeba baona mokilo yo na mayela nani ya Mundouiri yango to pesa merci na nzambe na maimaso Mundouiri asalaki malamu. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bandeko Ebele Baotala Bino na poto de partout. Merci déjà à famille Mapesa, merci à Bibi Mapesa, Maboko Bank, Anita Apula, Maman Sociale, merci à vous. Merci à Venangazo Talabiso, Jordi Samba, les procureurs. Merci à Guilain Sako, les rassembleurs, donc Napoto Talabiso. Mais est-ce que Batoubaye, Penanenge, Bazake Bele jour, Tolela Kimundoué? Mais ce qui est en famille, et qui bakoris,
ya paroisse ezalaki bayebansoyo ata na liste boya longo azali bazalaki po nazomona mpanze na mona makuto oboyebi papa likombi nzange ye bazalaki na liste boy et puis na bandeko o tozali koyembisa elongo na Mundweri deuxième mesa famille na mwasa Mundweri na bana Mundweri do yakite ke o to bingi ba ete mes actions de grâce tout ça on a marqué wana mais 40 jours tu ba ke faut ba comédie pe bazala ba mina et moi ba te belé ne boko sala ngona ndenge mo ke ezala en famille en tout cas esenga ndenge wana talaka mbo onde to pour le moment ndenge tozali makoki nano mais tango Mundweri okukisa une année wana ma exacto komisi nzambe tono kaniseka katango nyonso po tolingi kombo na ekufate tolingi kombo na ilimo te ezalaka bomona kaka Mundweri azaka na liste boy de tout le en esprit na boyazali ndio tozana Mundweri donc yangona après une année wana ndeko zande to benga bandeko belé to ke na cimetière wana ezala malamu leader sora kufi batsundolaka groupe baki parapena souste list boy jusque là bozo mona ezoke ndenge ni na rythme ya mboka basundoli bino to quand même bazo assister bino na ba leader na osona leader ni a soutenir biso na list boy ezali clan mobimba na rotanga isobe ya list boy fondation tozangi ni sika moko na Mundweri tosali loko na isobe na kisita kosundele na moni mwa na lobeyate kosundele nini moi soutien moi cop mon boya gaou botape groupe moi bonenge zala te ezoya nango neti lobi na bomba te lobi nga na salaki ba benga na sala loko moko boy ezoya nango et puis eba no yakaka nde to sisi mes awa likamusu ye ke bana poto Bogolanda bagagi moto zo sala siko na compte ya list boy eba no ya na poto wana so wana po bana nga bandeko na nga ba vivre amen tokokanga ndenge Mundweri azalaki mawana ye ki sango na ye to loba aki mutema moko moyo ko lebeza tenga mutema na sana ngote na zo ye ko na za nango do ndenge azalaki ngabe na kozalaka ndenge na zo ye ko na za lango po mutu alela te vega au aussi bokonzi ki leadership za pasi oza capable ya kokokisa makambo ebele merci ki bokonza wana yebite barmoni bango na yebite ba penalty faveur te yana lobite na moni ki bokonza miozo ba ki ona kokati po na bando diriger liste boyo bana 2000 net donc na sali 19 na diriger ko nani théâtre et longona Mundweri to pe longona sobe to kabala ka ba tâche donc elo mo ko bunga na liste boy zate liste boy ngabe na ba peke na voyager to nini ba pesi ni ba harmonie ba pesi ni bango pe ba diriger groupe ba koko posi ba lendi nango ba kembi nango ba ume nango ba yibi na buzo ba na malamu ozomona o biso za ni famille liste boy la seni lisanga boyokani liste lisanga boy wana boyokani liste boy ba rigono za nini attaque ime lelo boye mes bo mesala kozala air nyos na président Mundweri air moto moni bino na pedi moi bière liwa na yepo na yo ezo saloboni eza passe ça langa passe mais le c'est une messe action de grâce au passe on a resala nyonso il se pose aussi ka passe to sa musala te ya to lobi ke comme na ye limoité passe ezali ne o bazana simana nyonso moni ba na passe na mitema mais pas Mundweri azali aye bango je suis combattu bato oyo msusu ozana ba makoki ozana ba mbongo na yo ta Mundweri azalaki ba kolobelo ko mongo ta Mundweri akufi ale ba komo combattre nga bandi déjà oh et ok ndeni ba kodi ba sorodio ngo ba ndoki ba msusu ba spéculer ba lo nini ngana ba pesi nga $2000 pour na matanga na liango na liango ba to ka kingo pe moi 3 ko lia ki pena na yebite ba so na liango na molimo na yebite na musuni boye ba corrompa ki yo pour matanga ba lela na njilité kene libanda est-ce que ça te na batongo ba eza na njili ta ba kene na fikine batali na spana munene wana batali organisation ya kuna ta ba bien za kuna soki na njili ngeza mobulu vous comprenez
ba mona ki yango mais mon driver ba combattre ngapo yo so na mbongo na yo wana makamna yo mo olingo sa soute au sala tiro pour penser kombo Lisi Boy ani wana le bata vérité te ye monga mi yebi donc ça peut comédien to mutambo comédien te mutambongo a sali groupe na mboko à suivre vega opoto sisana yo lelo za président bandeko belo ba otala yo monde entier ope balingaka yo baza ebele ba otala biso ba bibika pinga bana njile ebele ba pichu mapesa ba Union européenne Zulu Kabui kuto bosani te Niki maire double de Paris message nyoko yebisa bango message na yebisa bana poto nyonso ba José Wanduka ba Filibola papa Lengi na père jésuite oya biso père Rigobert Minani Yé tant que moi au monde bilili aïbi que toi na messe toi qui na messe et action de grâce donc babo ça n'était pas tchèp soka maboko ba pesa biso maboko toi appelle na posa mbongo yango numéro na yango 089 59 44 761 na reprendre 089 59 44 761 ce mois fait fin et aller sur botine aux arabes so pe moi ma cancellerie repesa toli bo to yoka mais bo zela na to yebisa bino bien mais to na confirmation suka to mona na ndenge batango ba bana Lisi Boy yango po se Lisi Boy za deux eza bena batu oyo akosala Lisi Boy atia kombo Lisi Boy mais ba misusu te donc wana vraiment à suivre ce que ils allaient en tout cas to potana c'est que ça va la poto le look quand même to pandim to leli témoin loko wane osala resara koraté sala témoin lo moi muke na koraté ya sala loko muke na rep ya émission na nengo bandi boy to comprendre que yo zaka nango na 100 et puis bato ba sepela so ba moni te pardon vraiment na rep lela ta muke yo lela bien te so na leli na zongi so na likambo voilà merci beaucoup toi pe na ba comédien maman Boni bien comment on Comment la faveur? Yo sala na groupe Papa Mundweri. Et Papa Mundweri le la tiki bino évolution à groupe Ekebo. Évolution à groupe Ekebo non bien. De to abo to zaina mess awa lelo poto bana musa lende. Yo to côté no mess poto nzaba pesa so makasi. To bi ke tambola ga bien. Est-ce que choix ya Gaou comme président c'est pas Sibino? Oh, azara déjà président. Batwe baye ba TV Gaou azaki déjà président bazina président Mundweri. Vieux Gaou a déjà président. Parce qu'on est président Mundweri Koufi donc Vieux Gaou tikali automatiquement président. Vous êtes d'accord? Tous êtes d'accord. Pas ça déjà président. Tous êtes d'accord t'es comment? Mais toi qui ndégomo so gazu kombo, expliquer non ba na poto ba talozani. Bon amukola buzoba pona nga amukola buzoba. Nani wana? Tata moko boye kaka soza mbongo na tata moko bono tanga na kombote mais bisika fandi ye moka mi yebi ozomona soit dit ça zo linga sala groupe so pa sali so pa so linga sala groupe Lisi Boy siko asaka déjà na groupe na eza pe na kombo nango pourquoi linga ka soka kombo ya biso asala kaka eza siko ni on est ba keto ba jalousie eza poani do ya sepela ina président so kufaki a sepeli tant amoni ya kufi amoni ke bon le roi kufi ngana so sko kombo na salelango pour être au mona bongo ozomona do bisika zali amite la pesa kimukolo amite aza mukolo aza tata ozomona amite donc atala ke loko na sala izalaka te ami pesa respect ami pesa valeur est-ce que sala on autorisation na peut-être ya moi ça Mundweri te azo utiliser ba comédien mususu ba saka faible ba banga mbongo soka bengi mo comédien mo boye ameni ko solliciter ba mususu bazo ndima na bango ya kati na biso te ozomona boya to se eloko boza buzoba donc ti mo mona na oloba bo donc pona ngai va buzoba na mona na olobela ngote. Merci beaucoup ata mambote mbale na bana poto ba otala bon appétit love qui la umbote na pesi kaye. Merci beaucoup maman Boni. Malam papa. Ay ba botole bino kombo a groupe. Waza zoba amukola buzoba tata zoba abanda rankin banda kala na njil amona teke futa kite ba finga ke kaka abanda rankin banda kala akolemba tatika po dia sa koli apela mbongo ti baba kumisa mbongo debriande mbongo ezalaka ya tata na bango ya yete ayiba mbongo tata na bango
abanda makambo abanda kala abanda président azala na bomoi président kufi akotika te abengi mwana bautilize mwana oyo abengi penalty toboyi pana wa mutu oya te kamba groupe na yo nde okamba groupe na yo oyeba mpe mosala théâtre te biso nde oyaka mpa na biso nde oyaka oyekolongo mpa na biso kaka na kimotema mabe na yo osali groupe na yo alingi okota swa esimba te ndoki tata mobimba mabundi da ese lembi yo na mandefa pembe ndoki yo mutu bayibaki mwa libanga moko mama ya na Denise Makobo bisiko zali tosenga basoutien groupe na biso ngo Lisboy bon soutenir biso Silva Guema Denis Kambole. Merci beaucoup maman yo mutu bainga bayiba na groupe yebisa biso eza problème mbingi na mongo ezoleka kaka mpona papa wa mokolo donc babi ava mwana mokie tosa yo mo papa mi respecté donc so olingi babanga yo te pa mwana mokie seke yo mo mibangisa mundu eza papa na ngai mutapesanga komba bebi asalanga bebi fo nazala mais moi baprésident na mikie baolinga basala kombo na président na biso mundu eri mpo bayebana mais basalaki effort mpo bazwanga me bakokoka te président moko gentil président ayeba loba solo ya kitoko ayalikamna na mutu te donc ayebani makasi sikoyo bango balinga basaka kombo taka pose batapoto bakoma ye me bakokaka te bamikie bakoka te bakota zamba totumba bango kala te mbote napesi mbote papa na nga Claude napesi mbote na nga pandeko na nga idole na Paris naposi mbote na nga pa petit na nga mo Rebecca na yebi omo na nga oya na yo ba grand bisou bye. Merci beaucoup maman yo baksani nga na obakisaraka Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Coliko au plus 33 7 600 54 880. Agence Coliko, le sérieux dans les affaires. Ya zono rabiso nyonso. Ya ga papa. Le rabiso orphelin. Tant mususu tolegaki na télé tolegaki na émission tolobaki toluka mutu akobokola biso toluka mutu akosoutenir biso comme ça na place ozwaka moko na place osa yaka kaka ozwa biso nyonso ko papa yaka kaka tobengi oyaka ozwa biso nyonso soko ozwa mpe nga nayebi te mais yaka kaka ozwa biso banda na président Gaou ti na mwana ntuka na biso yaka zwaka biso nyonso tatango bozoloba wana nga panza bino c'est qui ka tata wana wa panza ka wana yeka wana ba commune nanjili kati nga utelekela ngai ezolekela ngai yango napesi yo conseil oza papa na ngai yako zwanuka biso nyonso esa na mpelo te toana posa na biso maboko afunga yako zwa biso bana bitike lokwa toana papa te yako komano papa na biso na place osala police weza nonga mibale fondation na original yango kaka yango oyetika bakoko yango na kaka na place osala na mukile telemela yo na peso conseil ngai mwana yo mwa muke abeta pe mbunda bakolo babina ngai etanke mwana yo penalty na linga yo mingi papa na pesi yo conseil ko sana ote pe simba te nzambe ya Nicolas otelemela yo ye mo pe mo we a otelemela yo donc na place la telemela yo za fimbo nzambe yaka papa ozonuka biso nyonso yango ka wana mbote mbote na ko osanga te mila maemba na ngai oza ya motema love kila wanita super malgré to assista qui tele matanga mama mais ba condoléances tozaki ensemble Claude Zingu
Claude Zingu. Merci beaucoup maman yoko lobal sousunini. Papa Mundori lelo 40 ans mais na aucune net bozo loba trop par rapport d'abord to banana nous président Gaou et c'est précieux. Et c'est pour ça biso de bandakala mukila tongo wana président na biso. Président Gaou azala déjà pas aux zala kaka. Tato alinga botola binogo beta persona lisolo ezani. Eh, papa mukola liko se respecter te. Pesa nzoto no respect ba peso pe respect ba mke ba banga yo oza mukolo. Tiska no ki mukolo, tata mukolo la na bar kwiti. Boni boy. Awa pesa nzoto ne respecter. Yo sala Lisboy, Lisboy yangaro, ya nipo to yebika Lisboy daka mibale. Tebika Lisboy daka mibale original fondation. To yebi wana te yangara na linga sape simbate. Simbate bandali lelo ti lobi kuna. Ti mukolo yeso roye simbate. Merci beaucoup. Moi bambote na bato batalio. Vraiment na pesi bambote mingi belé na bato na suba olanda nga bilembo mama bilembo o apesa ke lengi o ne bolinga mingi na pesi mbote na ya na ngai na Suisse ya na nga André na pesi bambote belé na pesi mbote na ya na nga Nzumba na France sikoza ba gros bisous moi na papa na nga na maman na nga wana ya na nga original ya na nga propre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je sais que Bato Belé Baroloba, Toebi Pete, Papa Nini Alinga Panza Group, où il a préféré après 40 jours, il y a Moninga, Ozoa Kombo, il y a Moninga, il y a groupe Ekomayo. En tout cas, ça reste à vérifier. Merci à tout le monde. Merci surtout à Josué Diasuka derrière la caméra et puis dans le montage. Merci à Mathieu Bon chez moi-même. Merci à Guilain Sako. Mojali Sidon, les rassembleurs à Paris, merci à toute la famille Mapesa, merci à vous, merci à tout le monde Balinga Mathieu Bonche mais pona silisa Bambote na bandeko nyonso batala kibiso Jackie Kapinga na Mosika et joyeux anniversaire à notre patronne donc Glody Diasuka. La mignonne Glody Diasuka, bon anniversaire à toi. Motema Tracy Mbelenga Pro. Et merci aussi à Jackie Kapinga, la Canadienne. Merci à Noëlla Sagassa. Noëlla Sagassa. Merci à vous, donc Noëlla Sagassa, Mosika na États-Unis, donc Bambo Tenayo, na Suisse pour na Roloba, que Tolinga la solo, Mundweri avec artiste Nabiso. Pourquoi yo ozwa groupe Oyo ya Mutuatiki na 40 jours ya Pamba, donc il ça bien. Soro Rota biso changer Vinayo et Rosala bien. Donc merci beaucoup. On reste toujours sur notre site Elenga Congo et pourquoi pas Mathieu Bon chez votre humble serviteur. Bye en direct des quartiers d'Isnjili. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Geli Odia, Waka Basse, Waka Basse, Chérie Nabiso, Waka Basse, Bayaya Swag, Waka Basse, Waka Basse. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi que j'aime la famille Legacy. Nous s'abonner sur la organisation. Nous abonnés, on fait abonner à artistes. Les amis, nous pour la vie, nous avons fait la mission la colonisation. On va bien se battre. Wani, Ka, Koko, Ka, tous à la wana, Utunganga, Napena, Tungayo, Seke, Totungana, Alebisu, Baï, Banzele, Bajona Lobby, Waka Basse, bien important la colonisation. Waka Basse, Waka Basse, Waka Basse.
Bassin, Lido VIP, Boka Bassin. Vanessa, Maloba, Pesaka Fecharo, et Fecharo, Ningisa Fecharo, et Fecharo, allez Simbaka Fecharo, et Fecharo, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena tomae, Seketo Tomana, allez bisous, bye. Papier, Elengi à Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.